Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Mateo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, tu m'as beaucoup de temps à s'abonner. Bon, donc, mon yango, YouTube, tout ça, moko gaga. Réflexion, trop bandé, réflexion, lumière, Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Langage en Zambie et ça langage na biso batuti. Il y a moko biso batuti. Il va traduire en Zambie na maloba bien aimé. Na maloba ou koma mina kat na Bible ou. Maloba ou ils a inspiré ça maloba en Zambie bien aimé. Trop contredire tout le cas raison moko te quelque part pour balobi boy yangonde ke Nzambe asalaki yango soko asalaki moto bazalaki belé. Bible Bible komeli biso yango biso nde toyeba kondimela so to komo bima libanda makomi ibaka bien aimé to sala lisumu na miso na Nzambe yango monique même na 27 on ba Dieu créa l'homme à son image, il créa image de Dieu, amen. Nzambe muta salaki moto balo biso to ba ange bayaki ko ide Nzambe ngano to zalaki wana te même bayaki ko ide Nzambe ngana yo to zalaki te to luka ko ibako ko contredire te ko luka ba biloko moko boye o izana ngona mutuna makolote puis Bible zoloba l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Maloba na Nzambe za clair tout le côté ou ba Elohim moko bo ba yaki ko former na Nzambe bazalaki na Nzambe soki ba yedaki Nzambe na ebite makanisi nyo ba bazali na yango. Mais isa yango te bien aimé na version na biso na Genèse 6 kuna tout tangi bien e bandeli poto ya komona Nzambe po ya ko regretter pourquoi salaki moto bien aimé et parce que bana boto bana onzam bana la moto basangana kina bana mipaya bien aimé di sume kota ki omoni ke Nzambe biso bato akatela biso 120 ans bien aimé pour na to kufa parce que les sume koti le sume tango koti e kabo la biso na bonzambe bien aimé lingi pe satana tango akoti sur les sumu Nzamba boaka ki na se awa bien aimé Nzambe soko a regretta ki pour na kosala moto et lobité pour na les sume kota ki et lobité ke Nzamba boaka biso alingi biso te et on to mona ki même il a boma ki mokele na mai aboma ki bango nyonso te ba juste bazala ki parce que alinga ki moto Nzamba Nzamba miséricorde ya omona ki Noé na bana ne babikaki mage bato bakufa ki basangana ki na ba géant wana ko bakotia lisumu Nzambe aseplaki na moto susu te ya omoni ke suka ya ko boma mokili na mai bien aimé yango te ko loba ke Nzambe alonge na bonzambe na ye o Nzambe asali makambo eza bien te biso banani to jeje Nzambe bien aimé tout tanga kaka bekriture te bien aimé mais bekriture est inspiré faut comprendre pourquoi Nzambe alobaki ndengwana po esunga biso bien aimé tout tanga verset moko eza na 1 Jean D à partir à verset 18 balobi petit enfant c'est que les dernières ères et comme vous avez pris qui Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par vous connaissez qui est la dernière ère. Amen. Bien aimé, mutako sayoti. Antichrist aza déjà na mokili oyo. Azapi na basali na ye, azapi na batu na ye. Ou déjà bazana ba esprit wana o elati bango. Pour muto aza contre maloba na Nzambe, yeba kango azali na esprit mususu. Azana même esprit na oyo zana ngoti. Même azoleka na TV, même aza wapi bien aimé tozomona ba église, ba pasteur, makambe belé et ba évangéliste, ba apôtre bien aimé bazosala ba makambo ezana tina te. Basali ba kombo même ba na Nzambe oyo mona. Yozo kansa mwana Nzambe mais keba bien aimé Antichrist déjà na mokili oyo pe akoti na bato. Azotiliser bato bien aimé mutu moko taile oli banda évangile de Paul azoluba évangile apesi biso bien aimé
eza ndenge wana mutu mosusu ayilo évangile oyo te acontredire yo te bien-aimé. Yango na nga naloba na verset oyo bien-aimé toyebaka antichrist aza na mokili mpe na 22 bazoloba na biso balobi na biso na kotanga na lingala na 22 balobi nani azali moto ya lokuta ezali moto oyo alobaka na miso ya bato ye ete Yesu azali Mesia te pe moto oyo azali monguna ya Kristo pona awangani Nzambe tata pe mwana na ye. Amen. Tozo votangango toza na Genèse toza na 1 Jean D à partir na pesa bino verset 18 après to sauter toke na verset 22. Babi nani azali moto ya lokuta ezali moto oyo alobaka na miso ya bato ki Yesu azali Mesia te pe moto yango azali monguna ya Kristo pe awangani Nzambe tata pe mwana na ye. Amen. Bato wana bawanga bakondimela Nzambe bakondimela Nzambe Yesu Kristo. Tozotanga verset moko eza na 1 Jean D à partir à verset 18 balobi petit enfant c'est que les dernières ères et comme vous avez pris qui Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists par vous connaissez qui est la dernière ère. Amen. Bien-aimé, mutako sayoti. Antichrist aza déjà na mokili oyo. Azapi na basali na ye, azapi na batu na ye. Ou déjà bazana ba esprit wana o elati bango. Pour mutu aza contre maloba na Nzambe, yeba kango azali na esprit mususu. Aza na même esprit na oyo za na ngoti. Même azoleka na TV, même aza wapi bien-aimé tozomona ba église, ba pasteur, makambe belé et ba évangéliste, ba apôtre bien-aimé bazosala ba makambo eza na tina te. Basali ba kombo même ba na Nzambe oyo mona yozo kansa mwana Nzambe mais keba bien-aimé Antichrist déjà na mokili oyo pe akoti na bato azotilize bato bien-aimé. Mutu moko taile o libanda évangile de Paul azoluba. Évangile apesi biso bien-aimé eza ndenge wana mutu mosusu ayilo évangile oyo a contredire yo te bien-aimé. A contredire yo te. Yango bien-aimé ezala mayele tanga makoloba na Nzambe pour comprendre tant nini ngana utokomi bien-aimé. Na 23 balobi pamba te moto oyo awangani mwana awangani pe tata moto oyo andimeli mwana andimeli pe tata. Na 24 babi yango wana makambo oyo bosi boyoka kuta na ebandeli makambo toyoka na ebandeli nazoloba oyo ezalaki na Genèse totangaki bobatela yango na mitema makambo toyokaki oyo biso totangi na Genèse kuna o Dieu fera l'homme façon l'homme à notre image. O Dieu Nzambe asepe na moto te eza maloba na Nzambe o toyokaki utakala to batela maloba wana tozwa ngo maloba kaka te o to bwaka ngo parce que boye bo po toyoki bato mosusu balobi soki bobateli makambo yango bosi boyokani uta na ebandeli. Totangi sur verset moko toza na 1 Corinthiens à partir 1 Corinthiens 2 toke na 12 na verset 12 nazo pesa verset botanga bien-aimé Bible zoba na biso kuna pour la zoba na biso. Or nous avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissons des choses que Dieu nous a données par la grâce, bien-aimé. Biso ba na Nzambe to resi biloko eza esprit
biloko oyo ya mokili te bien aimé esprit ya mokili oyo te tozali mais toza na esprit pour ya nzambe mpona to reconnaître oyo eza makambo nzambe ayebaki kopesa biso par la grâce bien aimé maloba na nzambe nzambe apesaki biso eza par la grâce mpona biso bien aimé eza mpona makambo oyo tozwi esprit ya mokili oyo te antichrist te. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Esprit eza kati na yo eza esprit ya mokili oyo te ya biloko ya mokili ya kokritike bible ya kobakisa makambo koluka soko ndenge ni bien aimé eza yango te. Esprit na yo eza mpona kocomprendre makambo nzambe apesaki yo mpe apesaki ngai. Makambo ezo toyokaki bien aimé o Mateyo o makambo toyoka ba verset toyokaki ne bandeli bien aimé to batela yango yango na verset oyo totanga yango bien aimé to comprendre makambo nzambe azoloba na biso oyo anondimela maloba na nzambe uta ne bandeli azana nzambe azana Yesu Kristo parce que za maloba na nzambe soko ndimeli yango te oza libanda o mitala peut-être antichrist déjà latio o l'esprit oza sous na esprit mosusu bien aimé. Yango, faut faire très attention bien aimé na otozo yokaka parce que na ko yokaka oui et ko bimiso libanda e ko to douti na makamu na nzambe mais so ko mine ba douti e baka de ali sume koti na vina yo o komo osala pare antichrist. Amen. Mwana nzambe azana na ba douti te na makamu na nzambe mais alukaka nzambe abondeli po nzambe éclaircer makamu ni nzambe azoloba na Bible po ya comprendre po eza makambo ya esprit eza makambo ya nzoto te eza makambo ya Chanel te bien aimé eza makambo ya esprit fo luka nzambe mulimo mo centre po fait comprendre yo o comprendre maloba na nzambe tango yoki bato balobi kondimela bindimela te. Amen. Yango yebaki ba tant tozo temps comme mabe bien aimé ba Christ azo utiliser ba te belé na mokilo pour ba dévier ba na nzambe bibezo ba même liba ozala séduit bien aimé bibezo ba na biso bien aimé na Apocalypse 3 na verset 10 elobi parce que tu as gardé la parole de ma persévérance en moi je te garderai aussi en l'air de la tentation qu'il va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ce qui tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Dans le verset haut, Apocalypse 3, à verset nabiso 10, tina 11, bien aimé, batela oyozanango, batela maluba nzambe, où ils ont la vérité, où ils ont éclairé, ils ont éclairé vina yo, bien aimé. Amen, parce que na mokili ba tentation ils allaient ébélé. Yango, fais attention, batela pour moutouta boto la couronne na yo. Nzambe azoya bientôt, bien aimé. Gardez ta parole. Pour autant en Apocalypse 22 parce que tant on a vu sur aucun événement musika pour un mikoloba mingité token Apocalypse 22 tokotant à partir à 18 tokotant à version à partir à 18 pour bien aimer garder maloba na nzambe bomba yango bomba corona koti kate mutayiba yo yango bien aimé totangi na Apocalypse 22 à partir à 18 je les déclare à quiconque qui attend la parole de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose de Dieu, ajoute quelque chose, Dieu les frappera des flots décrits dans le livre. Na 19 palobi. Et si quelqu'un retranche quelque chose dans la parole des livres de cette prophétie, Dieu tranchera sa part de l'arbre de la vie et de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans le livre. Amen. Balbi moto a quoi ajouter, a quoi trancher. Na maloba na nzambe bien aimé nzambe ya kolongola ya kosala sous parti na arbre de la vie na la ville sainte. Arbre de la vie c'est Jésus-Christ. La ville sainte c'est là c'est paradis bien aimé.
ça la fait attention. La version tout autant à partir de 18 qui na 19 bien aimé Bible zo peki sabiso so komoni moto azo ko eba ko ajouter na maloba na nzambe pe ko étrancher ba profession tozo comme maloba na nzambe bien aimé nzamba ko longola ye akosala sous par na Yesu Christo te pe akosala sous par na ville sainteté bien aimé arbre de la vie c'est moko Yesu Masia bien aimé soko za libanda na Yesu za kufa bien aimé soki kokota lola te okokena li felo bien aimé fais attention na soki na nga wana bien aimé na yebi ke tozo yoka boyoki wi me moto ayoka ka suka koma kondimbela makambo wana bien aimé yango tango yo yoki bondela nzambe zwa maloba na nzambe Yesu Masia molimo mo santo ko éclairer pour comprendre bien aimé etant ko yoka ke o soki tenge nini nzamba sala ki bo muta ko biso to za bato to ko juger nzambe te maloba na nzambe za mala nzamba a ko révéler biso nyonso te o iza penser en nzambe bien aimé iza makambo esprit iza makambo molimo bien aimé faut comprendre on faut le don faut la carte na Yesu Christ pour comprendre makambo ya molimo ezaka ka bekritir ite to tanga bekritir pour na to compliquer bato ya mona tiki nyonso na makombo na Yesu Christ bien aimé ndenge na lobi bien aimé mututé a contredire yo makambo na nzambe na suki nanga awa bien aimé on a lagi na opposona loba yango na lobe par rapport réflexion nanga soki opo moni kokoyo ko loba ko bakisa o bakisi bien aimé mais na ya pona ko critiquer mototé na ko critiquer mototé na bwakeli moto flèche te ngana tangi uza maloba na nzambe o elobi na biso surtout ngana y défendre biso bana na nzambe bien aimé fais attention tant komi mabe bien aimé okoyi ko yoka mais zala prudent pe nzambe apambola biso nyonso toyoki oye touché ye oye sali ye mabe peut-être na yebite na lo nyonso ngana lobi na sengi pardon nzambe alimbisa ngai peut-être na lobi loko touché moto peut-être moto muso ko yambela ndenge mosusu mais ayiba ngo na lobi on pona yete ngana lobi yango pona na yebiki na antichrist azana mokili oyo soki touché yo pour que Zambe asala kati na yo bien aimé peut-être au bongo la motema mais limbi sangai peut-être ko zongo na faso ki na boaki na beti c'était pas moto na boaki li moto flèche na boaki li moto flèche te eza maluba na Nzambe bien aimé Zamba pambola biso nyonso to tikali malamu bayo